Mbote na biso banso balandi ya Fantastique Info Télévision. Lelo toko somba biloko ya 7000 francs na wenze ya matete. Pe yango nde toko lamba na émission na biso ya makusa ya ekolo. Bolanda biso tina suka. Pe bobo sanate ko s'abonner pe ko activer cloche ya notification pour ne pas rater prochaine émission na biso te présentée par Lumière Kitoko. Tolanda. Awa bomoni toye na mesa ya mama awa tozo somba pomme de terre. Toye ko somba pomme de terre ya 2000 francs. Wana oti la biso pomme de terre ya 2000. Na pesa ki maman 5000 francs. Wana azozwa retour pona apesa ngai. Awa nde bozomona tozolinga tolamba plat ya pomme de terre na makoso en fait. Ah tu osuma makoso na biso, tosuma pe makoso ya 2000 francs. Quand on sala wenze ya 7000 francs juste à titre de rappel. Awa to ya na chambre froide, bazo katela biso makoso, bacheli biso makoso ya 2000 francs. Et pas ya mutu à noter qu'il a biso. Après ça a kateli biso en haut en 4 parties. Kande bozomona acheli biso en haut na sachet après avoir kokata yango. Wande bomoni na pesier 2000 francs akangeli ngango. Après ça, tu les na mesa ya somba tomate parce que na remarqué na wenza matete ba mesa c'est vraiment ya minene te pour na kozala na ba épices nyonso na kati. Donc ils allaient souvent mama zalaki na ba mesa na ye azote ka biloko na ye à côté. Nga awa na ko somba tomate ya 600 francs na pesa qui est 1000 francs azong selinga 400 sur bolandi vidéo malamu bomoni ndenge azong selinga retour. Awa toyo pona aubergine tozo aubergine ya 300 toye sous na mesa awa ya ndembi et pas web tozo ki ndembi tozo céleri voilà tozo ki ndembi na céleri na mesa oyo to avancer ki lisusu liboso pona ko somba huile to somba ki huile ya 500 francs ya utia na kati ya makoso na biso ni bomo na biso tozo kende wana na mesa huile. Awa toyaki tosombi makala ya 1000 francs. Donc en tout soki na lobi na sala calcul tosombi makoso ya 2000, tosombi pomme de terre ya 2000, mais pis na biso esalaki 2000 francs plus makala ya 1000 francs ya ngwane kokaki 7000 francs. Awa bomoni be pis tosombi pe piment, tosombi feuille. Bah voilà, ils allaient un peu épices oyo et coquille na mbongo na biso parce que biti émission ezakola qui ça comment est-ce que Tokyo sala plat oyo avec seulement 7000 francs. Bouti komona ndenge nini tozo tobandi kolongola pomme de terre na biso ba poso wana tozo éplucher donc tozo longola ba poso nango na mbeli nango wana mbeli wana elongola vraiment poso ya en fait elongola musunité juste poso ya pamba yango wana ndezala bien prononcer long pomme de terre tozo salela yango pe tozo sala mbeli mususu wana munene pona ko diviser yango en deux. Pe nazo tiango na kati ya mai ona échanger couleur te parce que pomme de terre soko sali otiki yango libanda bongo couleur nango eko changer. Awa na silisi ko sala pomme de terre pe na leki na ko sokola ba épices. Na ndenge nazo sokola ba épices boye na minute oyo na tiaki déjà mai ya moto na pelisaki déjà moto na tie mai nzunga mai ya moto déjà
awa ebandi déjà kotoka je pense. Après na lekaki déjà na kokata ba épices mpona zala déjà prête mpona kolamba biloko na biso mbala moko. Na bandi na kokata nanu ndembi nazosokola yango bien. Bozomona ndenge nini nazosokola yango vraiment nalongola salite nyonso parce que ndembi ezala vraiment na mabele, donc faut vraiment kolongola yango banzete wana kosokola yango très bien na kati. Et puis na bandi kokata yango nazokata ndembi na ngai. Tosilisi kokata ndembi na biso pe toleki na kokata tomate. Eza 3 boules ya tomate nde bomoni. Tosombaki yango 200 francs congolais na wenze na biso ya matete. Pe à titre de rappel wenze na biso oyo tosalaki yango na 7000 francs ya pamba oyo eza 2.5 $. Pe na euro eza juste 2 euros. Awa bomoni toleki na kosokola bépice, tasokoli céleri na aubergine mpona boya kolongola baposo pour que changer couleur te. Nayebisaki bino liboso kuna ke natiaki déjà mai na moto mpona kosokola makoso na biso. Awa natie makoso na mai ya moto nazotrompe yango malamu mpona kolongola malili ya makoso. Tosilisi kosokola makoso na biso totiango mungwa parce que ndenge boyebi bien misuni nyonso mpona kotoka na malamu fo kotiango na mungwa. Après bilisa na mai na yango moko. Après sande tokobakisa mai nde bomoni natiaki yango déjà ebimisi mai na yango ndambu. Après nabakisi kopo moko ya mai pe na finiki yango natiki yango etoka elemba vraiment parce que pour makoso ezalaka bien soki elembi penza. Bozomona makoso na biso ezotoka na mungwa ya pamba.
avoir kotokisa makoso na biso na mungwa, totie mafuta na moto, tobandi na kokalinga aubergine na biso. Totie na aubergine na biso na mafuta, après ça totie tomate. Tozo balusa biloko na biso, ba épices na biso oyo totie na moto. Et pour rappel, nazo rappeler que tozo lamba makoso na pomme de terre. Mondeni toleki déjà na okata bepis na biso. Na ndenge nini to sali makoso na biso en tout cas. Après pour na ko rappeler lisusu biloko na biso to sali yango na montagne ya 7000 francs ou eza 2.5 $ et des euros. Na bakisa kindembi. Après avoir kobakisa ndembi na épices oyo ebandeli da kotoka na mafuta, to bakisi lisusu céleri. Ozomona ndenge nazokata céleri wana. Après avoir kobakisa céleri na balusi yango lisusu mwandamu na mafuta. Tosilisi kosala sauce na biso, tomatisi makoso na biso na moto, tozwi pomme de terre na biso oyo totiaki déjà na kati ya mai, tobakisi yango na kati ya makoso. Après ça, tozwi sauce na biso oyo tosali, totia yango na kati ya makoso. Et bon, moni biloko oyo tozolamba eza juste na 7000 francs congolais ya pamba. Oyo tosombaki na wenze ya Matete na mboka na biso ya République démocratique du Congo na Kinshasa capitale. Awa na silisi na boki mbuma pilipili mibale na kati. Vu que en tout cas ils appellent soit bakisa mungwa te pour déjà na tchaki mungwa na tant na d'autres qui sama koso na china feuille et puis na tiki yango etoka abuzon na bilo na biso ezo toka penza totika ngo lisusu etoka penza bien pour na pomme de terre et lemba en tout cas lemba penza ya makasi te parce que pomme de terre sur l'équipe lembi pe makasi ezalaka vraiment lisusu kitoko pona olia te donc et lemba juste ka mwandambu en tout cas temps de cuisson na yebite mais ngai natika kiango au moins 40 minutes je crois natika 40 minutes pour na lemba bien awa etoki déjà pe komi obela moni biloko na biso tosilisi kolamba pomme de terre na makoso tosali yango na 7000 francs ya pamba. Merci beaucoup ya kozala na biso ne bandeli tina suka ya video na biso epai wapi tolambi biloko na biso. Obosana te ko s'abonner pe ko activer cloche ya notification pour na ko rater prochaine émission na biso te na makusa yeko.